Comme on a salué, mais ça salué prestigieux, tout le monde a n'importe qui a bête raté. Biso africain penza ba bête raté, mais africain moko osé. A bête a fongolanzela. So boy mamba bon, c'est que to bengo zandoki. Bon vérifier, bon côté en internet, bon mon na casino de Paris, production exatée. Et amamba lo kuta bazoko. So boy mamba bon, c'est que to bengo zandoki. So boy mamba bon, c'est que to bengo zandoki. Kabose. Neti kabose dynastie faisait yaba maternelle. Kabose boyemba te o ngala kabose na oyemba misia zo. Yo le dine. Misia nini? Yazo nyau. Oh. Mais ça pena ba oyo ba sa musique monga benga ngo courte joie. A beti karaboye 4 mois, 5 mois, 2 mois voire même. Pour faire à Bétication de Paris et à ouverture et ba mission sur bazonga ba betaka tout le monde a fallu pour betaka na Bercy na Zénith mais à qui concert moko batumi ba CP ba lela donc a betaka un concert na kati beta ma banda guerre ba perdre ba bilo ba zokot ba bunda donc ezaki na récité voix Ferregola interpréter Nzembo par exemple le quoi ba Céline Dion Bariana lorsque voix wana ba bilo sko a beti akela ba bilo neti ya ba bongo en tout cas bato baza décider faire ego temps c'est la dynastie eza yikanisi na ye azana droit benga myosa lingi ya bato mususu o bazo benga ba linga bazala soki sepeli ozali oui so pas sepeli te le autre za dynastie oyemba ba collègue maison mère ba sien maison mère lobby akoba non na yemba na ba sien ba mouvement presque nyos monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température et na mopepa sika ya tobina e Congo température et na mopepa sika ya tobina e Congo. Et voilà, vous êtes sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, Otolobaka Vitesse Wapi, avec votre humble serviteur, Héritier Iboula Mouya Kanabangonyo Sobandeko Obalingaka. Héritier Iboula, Nena Lobaka souvent, vous s'abonner massivement sur cette chaîne. Nengeka Bosepelarananga, Nepe Bosepelaka na chaîne, Ne Bosepelarana bémission, na banalise, Oelegara Awa, et Salaka Kitoko na Elenge. Merci beaucoup, na groupe FG Fan Soutien Monde, composé par Shérif Kachiko, l'image de la terre, Jean-Paul Binda Mastaki, toujours plus beau, pourquoi pas Senga la Césarine, la Gauloise. Merci beaucoup à Maman Mamie et Kenge, pourquoi pas à Jancy depuis Canada. Merci beaucoup à Yang Kandoa, merci beaucoup aussi à Guy Denise, pourquoi pas à Gizimo. Là directement je vois à Drisha Motomètre Bebazi Beba Tchafouin au Monayango, pourquoi pas à Maître Gilles Tintoko. Merci beaucoup à mon vieux Ali Baba Song, pourquoi pas à Maman Jolie Kouete, Maman Lanita, la Gabonaise. Merci beaucoup aussi à Claude Loukeba, nos garçons de disque, jugement par défaut. Merci beaucoup Nayo. Bandeko tout au Bagolanda, héritier Iboula, acteur Rigen sans peur, homme vrai, Luda Christo Fila, l'aspect des États-Unis, pourquoi pas Lucas, Chiquito le patron silencieux, Joffy c'est papa social, Nzungo Yamen, Yarit la cadette, maman sociale, Nzungo Yamen. Aujourd'hui, héritier Iboula na Rosalanga Mokote, na Rosala Bongo, na invité na Mokola Lelo, na ebité. Na Congo température c'est la première fois bozoé alobara bien asola kitoko toko panzana ba sujet sur a kati muze soza d'accord ngana nangai fongola nga vraiment directement je dis bonjour Nancy Baseli. Bonjour Mouyara na bango. Donc bonjour na ba abonné nyonso ya Congo température ba s'abonner sous massivement donc na pesa ba bote belé bonjour na bato so bota biso de prix partout et surtout na ba golo pe ba goloise. Voilà, bonne santé. Oui, santé posée, santé bien makasi na ngolu donc nzamba sa grâce tola mukato zanga yoliate santé kitoko. Voilà, santé kitoko bandeko ba Rolanda na ebiki boza tellement belé, je dis merci beaucoup à Ben Mavembo, pourquoi pas Jeremy Makese pour votre assistance. Nasi basele tozano abandeko ba Rolanda lelo musique na biso ndenge za ko évoluer ndenge za ko kendele. Yo tanke analyste zo ko mona ndenge. Bon, musique na biso ndenge zo kendele yana bato musu ba opesa ngo position bien forme bien yana bato musu bazo kitisa ngo donc sono bibongo eza que yana bato bazana souci ba musique bazo beta etikala nde ya ba vie na biso etikala ba madilo ba pepe kale ba bazo mo belé ba jibe piana 12 ans album mais so ka beti concert bato baza 12 ans album so to ki sente toucher tout le monde nzemba basika to ki banzembo bebe nde mona Koffi Olomide oki ba aspirine au monde dirait botami lelo ba faire ego na be ba ye oki ba kama soutre banzembo kala au monde nzemba botami lelo yana quelques ba pesquiser quelques
baleki na bango baolanda likolo mais eza mpe na baoyo baosala musique mongo abenga yango courte joie abeti kaka boye 4 mois 5 mois 2 mois voire même omona nzembo eyokani te misusu kutu ntongo kaka bimisi mbala moko ye moko alaisi promotion mbala moko mpe musique eyokani te bato bayembi te bato bakangi te donc eza ça dépend ndenge moto na moto aza kocompose miso bango kocompose kaka pour asepelisa public na donc public oyo ye aza na bango et non que pour asepelisa bamélomane donc c'est un peu ça voilà c'est un peu ça par rapport ya musique yango ndenge eza kokendela mpe si baprécision na ye par rapport lelo baconcert na poto eza vraiment kobetama vraiment te mais lelo tomoni ke les artistes oyo bimisi mutu ya koloba te lokola faire egola le 7 novembre casino de Paris Koffi Olomide na Défense Arena oyo lelo bandeko ebele bakobeta baconcert bimisi mitu yo oza komona yango réussite totale ekozala oui non non on récite ezala pourquoi ba combattre ba batu to yebi biso na solo ba combattre ba ndeko telemela mais na tozo mona pende monde ngo etambo ndeki na ngo etambola ba musicien ba sala lisu yango te ezaka liboso ba musicien ba so ba epoto ba lingaka basi so linga bana biso to mo ba musicien so bo bala ba c'est rare ba sa poto bo bala ka ba sa Kishasa ezaka kota ba artiste nyoso kota ba comédien kota ba musicien donc deuxième chose ezaka ba combattre ba linga kite ba musicien ba kota na politique to mo ba musicien mingi batika ba mamba politique ba koma toujours na makamna ba musique c'est tout mais il y a d'autres musiciens oyo bango moko baza mitema mabe balinga te babeta soki bango baza uni so bango balinga na ndenge awa basimbani basolola baconcert beta mebetama misu muninga za ko s'organiser pour beta bon ça ba faux campagne prévenir tout monde ba faux campagne ça maki trop na concert à faire rigoler à les 7 siko eloko ezake na poto to beta te to ba musicien ba so ba vi na poto ba somba ba car ba assist na ba poto ba musicien ba pemara mo muke ba concert que betama yo za chroniqueur chroniqueuse au salaire musala o to ça besoin musicien so ba avancer mais on ça faux campagne ne loko oyo ko fungula peut-être so faire bétication de Paris et za ouverture ya ba musicien so bazonga ba betaka to mona fali pour betaka na Bercy na Zénith mais aki concert moko batuming ba sepe ba lela donc abetaka un concert na kati ebeta ma banda guerre ba perdre ba bilo ba zokot ba bunda donc ezaki na récite te loko ba ninga ba ina sima bandeko ba ina sima ba Koffi Olomide ba wera so ba faire rigola ba zo ba beta ba kende na ndenge ya droiture ba so beta ndenge calme mais ezana bato bazo bundisa ngo pour ba concert wana est réalisé donc premier c'est que to lingana tolingana soki le faire beti les intérêts ba musicien nyonso les intérêts ya mboka oui eza surtout comme on a salué on a salué mo prestige tout le monde a n'importe quel bête raté ba biso ba africain penza ba bête raté mais africain moko osé abeta afongola nzela so boyi mamba bongo c'est que to bengo zandoki oza contre succès ba oza contre mboka na yo donc conseil to tchabango maboko bakende ponzele fungwama. Voilà, merci beaucoup. Tout ça, maboko ponzela et fongama po makambu et salama kitoko na eleni. Parlons un peu de dynastie. O bandeko belé ba kozela mais dynastie o bat ba kozela na harmonie. Mais to moni bat ba komi ko se marteler mingi ya ko finga to ya ko critiquer dynastie. O ba yoka tanzembo moko te bandeko ba komi ko critiquer yango un mot par rapport à bato ba osala ke ba critiquer dynastie ça beaucoup plus ba musicien. Ba misho ba bengami te. Pasi. Tima muteme soa keto le ba Congo. Donc muteme ça parce que pourquoi bengate il faut na ça faux campagne pour te déstabiliser on ce que bimé simbate. Donc dynastie ça lokola masuwa no so ko tito dinjo tikali. Donc et là beaucoup plus na bato ba bengite. Bon c'est sentir négligé. Faire rigoler autant c'est la dynastie eza yikanisi na ye azana droit benga myosa lingi ya bato mususu o bazo benga ba linga bazala soki sepeli ozali wi so pas sepeli te le to za dynastie oyo ba collègue maison mère ba sien maison mère lobby akoba non na yemba na ba sien ba mouvement presque nyos lobby akoba ke na yemba na bana oyo ba peut-être ba collègue nanga eza excusez abandi yango mais en soukate donc ba o ba ça ba faux campagne nga za sur la dynastie pourquoi misenyo so le kawana atika prince de la musique tika lo ba mais oui bandi voilà to le misenyo so le kawana atika prince de la musique j'ai d'état raté donc ba mama leki babindombe et ku nzemba kala mama mabe ti le so ke beta to santa konza beta ngolelo c'est le yo
soit tokende tolongo kuna animation toye na rumba abeta wenza binzeba na Ferregola erata te bemeli ya bamingongo oyo bato batika na posa oui bato bayokaka posa bayokaka yango kaka toke bayebo aleka na wenge maison mère muta remplacer azala te donc presque mutu nyonso aza wana ayeba oyemba mais eza mpe na bato mosusu mpe oke ozala te mpo oyemba bientôt obebisa neti kabose dynastie fo ya maternelle kabose boyemba te o ngala kabose na oyemba misia zo ya zo nyau o kabose na dynastie simba te kabose jo bo sala bo inaugurer zo batonji su banyama oke osa oui ne babengi nitasi sani monteur ya orchestre ne moka yemba poti sa monteur orchestre monteur ebeba kabose na dynastie simba te Robinho so pas ça mais na dynastie simba te donc wana bazui ba chanteur bazui ba chanteur bazui te batu oyo pe ya supo pesa su muso bidi na sezandeni Ferregola za mambo sala babino pasa mamno sala ba jete pasa mambo sala tellement baza bato bebi musique ba ko benga ba ko zo na pied levé to selo mobwe mbamo basale simbi ezate pesa su muso mutu moko na problème voix problème ya musique ebo yemba bien te ba me e comme isusu il faut sala ba ba de la isusu 3 ou 4 fois donc ezali sanga ya bato baebi so ba bengi yote c'est que on dit ma présidente oui pe ba o mingi ba déclarer ezaba to ba boyemba te le quoi kabose ay boyemba te yango mo bazo déclarer ba sala ba faux campagne eza passé donc mais lisanga wana eza ba musicien oyo batika ba prêtre ba musicien oyo zaki oyemba mwasi olela ba musicien msuneti oyo bozolo ba wana mwasi so oyemba mwasi olela ni yo mtemba bleu pesa moso olela ni boko yo ko na nini donc eza lisanga bato bayebi po pesa musala su makasi eza ka to kei to beti esili voilà to kei to beti esili mais lelo Ferregola aza ko betela biso harmonie harmonie o eza bongo album urbain otoko loba o Ferregola bia ko pesa biso makambo ko betela biso rumba trape ko zana kati oza ko mona harmonie wana parce que Ferregola alobi to robeta su ba rumba te ba 5-7 minutes to robeta ba rumba ba 3 minutes bon na ebité na si ba sele nengo za ko tala na lisu ya aigle nengo za ko mona orolobani Ferregola ata rumba 1 minute esa kama kamnango obi yana banzembo mususu na linga ngo kaka moi partout ekbomanga de na sentiment e ko mata 1 minute te le ko nzembo wa bandemi ko yalita chama na lingi na kufa na fane do parti ka wana na fane pemne na yo ke na vivre sans bolingwa li to ka parti ana Souka, on a belle ma vémona, j'ai mis ma caisse. Na so na lié bombo, je n'ai pas comme bimba, ton on a yemba bien. Oui, donc. Au senti qu'à moi place wana et bomang. Ferregola a juste stratégie wana pourquoi. Et ça, ben bon muso, ben muso to ko lele. Nzembo mulai, moi ko côté toucher oté. Donc, Ferregola ta moi 3 minutes, ba 4 minutes c'est facile. Ta rappel, monde évoluer. Ba nzembo minga ba même to yebi, et ça la milaité. Wa te meza libam world, et ça rapport na biso ba africaine, et ça pour na mutu nyonso. So ngo ka sentiment na ngota la couleur regarde-moi. Donc, eza album oyo azo mélanger ba style. Na zo ki occasion oyo quand on sous vendredi. Quelques chansons, on a 4 chansons pour harmonie. C'était vendredi. Non, mardi, pardon. Na yo ko sentir que obi Ferregola akobakse sous public makasa basa sous bagolo bako basu ebele po to mona presque batunion so ba satisfait na album oyo. Bozela, boza poser voix Ferregola. Interpréter Nzembo par exemple le quoi ba Céline Dion Bariana lorsque voix wana babilo lorsque a Betty akela babilo reneti ya babongo en tout cas bato baza décider voilà bandeko bakozala décider balobi awa moto ezalaka na bo solo na musique na ndenga mukete merci beaucoup na Déchet Polo pourquoi pas na ya Pichu Botoko Ibu Noir toujours maître États-Unis na robo sanate balobi oza mobimba vraiment parce que héritier Ibula muyaka avec bo solo na musique balobi moto na ndenga mukete Ferregola deuxième retour le sous na kati ya Guinée ben impression na yo conseil présidentiel Mikono bege mission présidentielle. Donc premier voyage Ezaki à Kenda qui anniversaire à président, deuxième voyage maman président. Ezaki Moussa Malam. Il voulait qu'on soit la place Morobo. Tout ça n'a pas Claude Bikobakone. Maintenant ba appel na Zouaka. Yo côté là 3 émissions par mois ko. Yo côté là 2 émissions par mois ba les savants ne m'a pas. Donc Moussa la soko yebi yango atozomi bomba.
yango emibimisa nango kaka eza ke président santaki baguinée basantaki babi non awa po muteme suka po fete le kabie foka affaire rigola et là ce que me ça même malamu na pesi ba félicitations na équipe mobimba ya Jack 7 o bakendaki o batikalaki pe félicitations na le padre affaire rigola papa Rumba babi papa Rumba Trap papa fondateur ya Rumba Trap o bien ça batumitu mission Sototine en tout cas félicitations makasi soki musale soki ba mission boy bakomata 5 na mboko. En tout cas, na mamsupe ya politique est bon. Ah, te na boni miko. Tala miko ne na boiti. Te yes mama. Na boni miko poni. Makambo za koloba parce que ta miko ne za koloba. Eza ko kwa kama. To lo baka mamba so. Koloba je faire gola za ko zonga sima. Bino bako pusa ili. Ba ba zongisi. Na ngese lo liste ya musique. Sala liste mama musique. Non tanga ka misato. Bo solo na musique bani mavembo. Sala liste to leka. Solo Mathieu premier za la faire gola debra banda. Kosi. Na boiti. Ngana zo boya bango ba bi je faire gola ko zonga sima babi faire gola to bino boko loba bana sima obi bango po bazala fo faire gola za banda ko loba lobela bango ngaite premier musicien oyo osala ana succès aibo yemba a mobali osala mama malonga na musique je bosa faire gola ngana ndimi bino kuna siko bolobini ya mibale eza innocent bébé tension oui ya misato ke ba otanga ka bosé awa eboka bosa musicien ka bosé ala musicien ya pédiatrie akasi ta sala ba humour nya honnêtement mbazo boka bosa musicien ngai ka bosa na yeba bon toke siko nani non senge featuring écoute mundibu nene garçon mwana ko swing toi misato ya liboso efere mibale innocent bébé tension misato ya misato Fabrigas. Il y a 4 héritiers. Non, il y a 7 héritiers, 4 Fabrigas. Il y a 5 bina filés. Il y a 6 rebo. Il y a 7 ezanani. Te na soki na 6 na 6 wana ba sava. Après soto 6 bo menacer ndo ba o la musique. Non, avant rebo na che de plique après rebo. Et de bato ba sa bon fierté musique. Bangwana na encourager ba misus o no bo koti na classement OT, bo bosser dur, bo kosa bo lekate, bo beta po etikala. Ba kosa po ba lekate mais ba beta po etikala, ba kota na 6 personnes na tangi. Voilà pour kota na 6 personnes na tangi par rapport à l'album Dynasty, Nancy Basele aux Araming pe na kata Jet Set. Est-ce que ba musicien à Jet Set participation na bango, enregistrement na bango déjà sili? Non, et si tu as quelques musiciens au no ba yembité, misu baza ba na ba voko fo bacha, na bi kezape na 2 musiciens peut-être ba kota nzembo ba je crois Rizena Degon, si je ne me trompe pas, peut-être ba kota nzembo moko ba mi balé na Ferregola, peut-être. Donc il y a d'autres musiciens au da ba ba voko na bango, ba musiciens sou ba sali ba chœur, ba animateur. Misu no ba beti, ya ba beti, misu no ba beti te po nga quand on dirait za animation ya bill, abeti par exemple ba bless créateur ba non, il y a Bill et il y a Bill. Il y a Celo et il y a animateur na bisope et il y a bango. Donc c'est un peu ça. Il y a d'autres personnes qui ont bâti ba voix, bâti ba partie na bango, misu pe na bâti été. Au dynastie faire go la façon fongo lango. Et cause enfant c'est le yem de ba boule, ça boule télé ko photo ça lango mais après si chance na ba musicien na ye, ba collègue na ye et l'actif penza que faire go la mission oyo alinga ko fula alinga ko atelo ko ba yamba tumusu ba mission mususu so ko na passe to souffrir na vie so za mtema na molinga te bato ba za peni ba souffrir mais za ba mission mususu mission bo kabela shege abi e océani kando la nzinga bo mais faire go la azara na souci o fula mutu nyonso malgré bato misu banzimara te na télévision bo mais na coulisse banzima no vie wana yonza mba opambole ka mais yango moni ke faire comme futa ba mission na kati ya vie on peut batwa comme lobo eza ki bassesse bani te batongo ya ko zanga mdelo bisaba yo saka muta na nzala yo lie oko déformer biloro na oti oko betoma so ba kaka oko betoma so ba crachat do wa kanda nzala donc eza idéologie mte na déjà Blaise Polo yimte idéologie wana kufuta ba mission na kati ya avion abona ye donc to bo kite aéroport andi mutomta mamna sala oui mutomta na mboko na poche donc eza penya sénation na émission na awa 100% faire go na PS TV tant to leki son technique mission presque ñu so te guiné na plateau tant to leki si yango so ya so WhatsApp na ngo comme ba félicitations na bata ba province bato bazala na ba Amérique bazala non eza idéologie au DG Blaise Polo ki nango c'est une bonne idée bokaboni na avion to bokita na aéroport andi wa mission voiture
voiture ne yaka par rapport yende ya parking ya la plein na 1 2 3 mise mutuka ne ye akocha ki akuti po msu voyage bozonga butu na butu wana lisusu bafuta non mieux vaut muto mtazi ni na ye bato mi balobi bo muso ebisinga beza ba test corona nga bikozanga mde sala ba résultat corona nga bikozanga mde esala donc eza bato oyo obike bato ne ba wan vie jexet ba musicien ba mouvement musu atika biso ba fula biso te ngana beza na eza na président moko apesa ba musicien banzembo et comme era clip ana kin alati chapeau ti awa ava na kata voiture on me filma tini pour pas s'en na clip tani va mutama be metale keleke faire nda fula rabana tala ba nzembo nyonso mutso atie vocal il faut faire fula yango wana musique neke ekali boso en tout cas eza keto eza pose d'ailleurs et passer ça la bango que non pour gagner l'accès bango ka futara obi que so batika faire goal azaki mutu moko zo ba misia bato mais la minute ba orchestre monsieur tika la vide to ça na 4 équipes faire goal à partagera normalement ngaya Mbappé dynastie moko mais asepeli akotsa pe bana na ye ba yemba na baninga na ye mais so que ça la bato musu mutu comme comme ça misia ko bata playback ba misia batika ko ba danser boyembisa ba misia te ka yo mo président yembi na suka l'orchestre ndo ba maison le quête non encore ba kinda taper ba bangambo wana Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est Nancy Basele, automeka un peu décortiqué par rapport à l'émission na biso na mokolo na bo solo na musique et ça la kitoko na elenge. Un mot par rapport na bagolois na ba gladiateur au bakola ndoko lo bana bango nini parce que kala mingi te single eza kobima. Oko sensibiliser bango ndengeni. Merci beaucoup bagolois ba gladiateur nyonso. Tout se concentrer na artiste na biso, tout se concentrer na dynastie harmonie, tout se concentrer na Casino de Paris, tout ce qui ba distraction biso to la déjà numéro 1. Donc tous on a tenté à kolanda ba oyo to lekaka bangonde balanda biso. En tout cas, tout se préparer pour album eya. Il faut tout soutenir artistes de près. Donc tout se préparer, tout ça tu mambo to salara. Tout que nango, tout ça déjà prêt, tout ça déjà soka que loko bimi boye, tout ça du système pour artistes na biso amata. Na pesi merci na ba on so baza brancho balanda biso. Merci beaucoup na Pepe Mbongo Maboko ba qui mon sponsor, pourquoi pas na Claude Lukobako homme de jugement mutune Sambiselo, mutatika libanga na défaut mobile ya pembe. Merci beaucoup mon grand frère chéri Dadi Mavungu Vunguli Anzela Mino, fils qui est le général ya dango bana bambote na bera de prince des Amunda à Tonga dans Yepenza à Tongaka. Merci na ba on se baza branché, merci penayo na repenser na ngai ba bibo s'abonner car massivement tozali. Voilà, numéro de contact. Oui, numéro dans est 091 plus 243 091 29 36 926. Bah oh émission les bango et bara bango. C'est que baba to baby musique té. Voilà. Donc oh ba finga ka ato fingi ngana na kanga. Faire rigola alekinye ka bino. Bye bye. Voilà, merci beaucoup. C'était la Nancy Basele par rapport au sur la masolo et musique. Yamboka na biso nenge ezako kende vraiment. Quant à moi héritier Iboula, je dis merci beaucoup à mon vieux Adrisha Motomètre Bebazi Beba Tchafouin au monango. Pourquoi pas à Junior Manager et puis Manager TV. Je vous salue là où vous êtes. Pourquoi pas à acteur Rigen sans peur homme vrai. Pourquoi pas Luda Chris Fila l'aspect des États-Unis. Merci beaucoup à Lucas Chiquito le patron silencieux Ariana la Chocoline la douce. Merci beaucoup Joe fils et papa social Nzungu Yamen Motema ya Ruth la cadette maman social Nzungu Yamen maître Gilles Kitoko je te salue. Pourquoi pas na bandeko to balingaka biso maman Jolie Kwete je te salue. Pourquoi pas maman Lanita la gabonaise. Merci beaucoup na bandeko to ba ko zela biso na ngamba Brazza tout ka bo zela biso maboko ko fongwama et ko sala Kitoko na elengi parce que toza ko yepona ko sala toujours promotion ya artiste Papa Hervé ba moureno so ya bo solo na musique bo zela héritier Iboula na kati ya Brazza to ko sala na bino bo solo na musique e ko sala Kitoko na elengi impact na idéologie na nenga mukete bo ko zwa biso déjà mikolo oyo benga biso na plus 243 89 95 59 158 plus 243 89 95 59 158 okozwa ngai moko poto solo par rapport ndenge toza ko tolobi boza la mobiliser en tout cas tant to ko to sala marama bien na ba idée o toza nango to solo na ba gaulois na ba gladiateur po esala Kitoko na eleng Bruno Lubika mbonga propre frappe na frappe ba lobi kala mingité azaro kita na mabele ya ancêtre Bruno Lubika mbonga propre je confirme avec force mon vieux azako déjà valise héritier Iboula ya sire
Sandra Wangata, maman na Petit Brown Junior et Broly. 10 à match, batela bana kitoko. En tout cas, maramunyo soza ko kende bien et longo nzambe toujours toko dondo kaka. Merci na muze na sima caméra. Hervé Bossitampene. Merci beaucoup vraiment l'équipe Mobimba. Ya Congo température pourquoi pas na maman Rosette et la fleur d'Ambour. Même morale toujours Dali Iboula maman Mokonzi, maman Nadalex et Daniel Iboula bébé star. Ndena lobaka souvent tomonani soti nzambe azongi nanute. Play. Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika yaya tobina e Congo température eye na mopepe asika yaya tobina e Congo température